bandeko wana mibale kitakanga mpe na ekumani mweti nde bakokanga solo mpenza ya bwana kaka na mokanda na ye wana azali kosala référence. Donc tokenda na lombangu mpenza avant tokekende epai ya nani mbuta na bilukombo tokenda na epai ya nani Jimel nano toyoka nano réaction na ye nano na tango oyo na meme mutuna oyo natuni mbuta weti mpe na ndeko zia bwana. Alors Jimel yo osilaki solo mpenza kozwa maloba mpo na yo vraiment mfumu Kimbangu azali nani? Merci mingi pona motuna ndeko oti kotuna ngai. Pona ngai nakoki koloba ete mfumu Kimbangu ndenge ndeko zabwana auti koloba. Mfumu Kimbangu azali moto lokola yo lokola ngai pe lokola moto nyonso, mais azalaki mosali ya Nzambe ndenge lelo tozali komona pe ba pasteur ba apoto bazali kobima lelo, mais asalaki mosala na ye na kati na bosolo mpenza oyo mpe Nzambe atiaki molimo na kati na ye mpe atalisaki bamakambo minene kati na ye. Mais eloko moko ngai nakoki kobakisa lelo, soki totali malamu babiloko ebele oyo biso tokomi koyoka lelo mpona papa Mfumu Kimbangu, ezali babiloko moko oyo tozali na koregrete mingi parce que bamakomi mpenza ya babiloko oyo bato bazali koloba lelo totikalaka jamais komona yango. Ezalaki kaka de bouche à l'oreille, bayebisi papa Kimbangu asalaka bo toza koyoka kaka. Mais surtout bamakomi ezalaki donc tokoloba ete égoïsme wana euti na bakimbangusa bango moko po ete babandaki kozwa likambo yango lokola kaka eloko ya bango moko. Eloko ya bango ça veut dire quoi que lokola ezali eloko moko eutelaki kote ya bakongo mpe na église kimbangiste, donc koloba ete basekele mingi babandaki kobomba yango mpo na bango, mais babosanaki ke ezali loba ya Nzambe oyo ye papa Simon Kimbangu ayeki mpona kotransmettre na bato nyonso po ete bato nyonso tu bakoka kozwa yango po ezalaki intere ya moto nyonso. Mais lelo nde ngai mpona ngai na bandeko mosusu tozali kokamwa toye lelo komona kaka ampleur wana ya maloba ya papa Mfumu Kimbangu eye kobima mingi makasi awa na poto, surtout na bato oyo tozali komona ya baopposition oyo lelo bakomi koloba ete non papa Mfumu Kimbangu boye. Mais mpona koloba bosolo mingi mpenza oyo ya koloba mpenza tosala témoignage makasi na oyo etali papa Mfumu Kimbangu, tozali mpenza na baelema ya makasi te po ete toza na makomi moko te oyo ezali koprouve, mais toyokaka na masolo ke azalaka moto oyo azalaka na molimo ya Nzambe, asalaka makambo ya minene wana biso toyokaka yango. Mais lelo tomitunaka pourquoi bakimbangiste baelema wana to bamakambo wana nyonso tu batikala ta kobimisa bamikanda te, mais ezalaka kaka babiloko ezali kotambola de bouche à l'oreille. Yango wana tozali na mwa pasi mingi mpona tokoki kodefendre papa Simon Kimbangu na biso bato toyobi mwa moke tokoki koloba kaka ete papa Simon Kimbangu azali moto oyo toyokaka na masolo asalaka bamakambo minene Nzambe ayitilizaka ye. Mais mpona kobia kobakisa bamakambo mosusu bie koloba ete papa Simon Kimbangu asalaka boye azalaka boye bie makambo bo asalaka wana ezali mwa pasi mingi wana sikoyo nde mpo bakimbangiste nde barevele biso bamakambo yango. Mais naye komona ete papa Zabwana azali na connaissance mingi po ete atalisi baelema mingi oyo kamwisi oyo biso toyebaki te tokamwe mingi ntango toyoki papa Zabwana ye alobi babiloko yango tokamwe yango. Na ngai nazongisi maloba na tuti maloba na ba oyo mpe bayebi mwa bamakambo wana na oyo ya papa Simon Kimbangu bameka mpe kotalisa biso po ete sikoyo nde tozali nani na kokamwa mingi na barevelation oyo papa Zabwana asali mpe likamwisi ezalaka bato bazali na nsima na nga bakamwe mingi po ete biso toyebelaki papa Kimbangu na image oyo ndenge tobandeki kokanisa na bamasolo tobandeki koyoka na Kinshasa. Mais lelo oyo papa Zabwana a révélé biso mwa bamakambo ekamwisi biso mingi. Alors tozongiseli bino maloba ntango mosusu bino mpe bokoki kotanisa biso bosolo na oyo etali papa Simon Kimbangu. Matondo
matondo mingi solo penza ndeko abiso na kombo ya Roger vraiment na déclaration ya bila bateo tawala mae ya bosi pete tawala mae ya lilo bayawe elo binzambelanga na komo na teo na bomoinanga akata mote mae motema mwanga motondi na mawa motema mwanga motondi na mawa motema oyangai motema l'amour de Dieu projeté vers mon être a produit une expiation pour mes maladies, mes péchés, oh mon Dieu mon roi. L'amour de Dieu projeté sur mon être a produit une expiation pour mes maladies, pour mes péchés. Oh mon Dieu, mon roi. Oh papa, donnez-moi l'amour, l'amour qui retourne dans mon cœur. Je ne vais pas dans les choses du monde. Seigneur, je t'en supplie. Oh papa, donnez-moi l'amour, l'amour qui retourne dans mon cœur. Je ne vais pas dans les choses du monde. Seigneur, je t'en supplie. Mama libanga ya talo papa la lola mosungia koko mwaseo eyawe mama ngoba boloko talo mama elie lamba sabasalie eyawe obaba kukitweye kopesa bomoi na yo yesu kolanga nzambeo nakokokate kofuta nyongo na yo ngai nakokate kofuta nyongo na yo yango kotinda ngai kolinga liloba na yo yango kotinda ngai komoya pasi kola nzela na yo yekeye tufabani bango ya talo papa ya ngai ikontinda motote mobali kitoko akangolinga yawe yawe mama natalo yawe mama kani kitoko mama yawa mama motima mwanga motondi na mawa motima mwanga motondi na mawa motema oyangai motema motima mwanga motondi na mawa motema mwanga motondi na mawa motema oyangai motema mawa connais la valeur et j'accorde à ta parole. Vitakanga tole kana na rumba kwa pande ko vitakanga kasi pona ulika ya dompe vitakanga tokoka ko yeba ko tourner pe mwa muke lolemu tango tozali ko tanga kombo ya munene o to bengi solo peda ufumu kimbango parce que na kanisi ya biso yo surtout awa na kanisi te mwana ya 1951 azali awa je ne pense pas je ne crois même pas que moi en 1951 azali awa à moins que na mi trompé vraiment à quoi il la terre, ce qui fait que de Gotami Moussika même na Bozoni Nanzera Moreno il y a un Fumu Kimbango
Alors donc voilà, tango koloba, il faut tourner vraiment langue vraiment malamu pour ete ekoka kopesa solo penza propre na masolo na biso ya pokwa. Alors donc nous pas itakanga vraiment yenge nano vraiment oyegolamu yoyoki solo penza ndenge bandeko balobi pona yo vraiment fumukimbango